depuis continuer à pouvoir toujours zelaye kaka sala jusqu'à présent ça n'a été le moté toujours zelaye sala quelque chose on a essayé makasi po tozu pena chef de l'état solo po muto aloba makambo ko kisango apesa ki 10 jours ngo koki babimi yango na essayé makasi peli mingi wana zali moko ya bundela kamboka batiaki ye na boloko yanko na bokonja kabila ndenge moko pe na sepeli pona kobima ya ndeko Diomi na ndeko Firmin ya Ngambi nalandaki basango yango te kasi na koliki ya teso e Firmin ya Ngambi bimi engo bapete ndeko Eric Kunda pa bimi po bazali na lingomba moko na sepeli na yango mingi wana bazali ya ngai basusu na kabolaka boloko na bango tanga pe azalaka na ndako wana na sepeli mingi kasi na koyebisa baimboka te wana ezali putulu. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition Auto Sololarna Congolais Nanzela. Aujourd'hui, toko recueillir un peu quelques points de vie à Congolais Nanzela place Tozouami par rapport à la libération à prisonniers politiques après l'ordonnance présidentielle Oyo ezali grâce présidentielle Oyo président de la République 5e président de la République à Sala Kibongo pour signer Kibongo pour la libération à prisonniers politiques en direct à Kinshasa, République démocratique du Congo, place Tozouami Awa. Toko Meka Kolobisa, certains Congolais, quelques Congolais autour na bango nanzela Awa, to eba point de vue na bango. Comment la réaction, quelle est plutôt la réaction à Congolais après libération de prisonniers politiques? Bongo, il faut qu'on signifie, qu'on signale d'ailleurs que Ezali Bongo Kaka Franck Diongote, Ezali Kaka Firmin Te, Ezali Kaka prisonniers au Misato Batanga Kite. Mais au-delà de ça, il y a deux cas spécifiques. Oyo bako procédé bongo moko na moko bako zwa liberté moko o ezali grâce présidentielle au barozwa bazali gracieux bongo na ngonga oyo tozali koloba. Je pense certainement que ezali déjà na ba procédure etikali ka ba formalité moi na mboka Franck Diongo akosala bongo pona kozwa obtenir bongo liberté oyo azui au grâce présidentielle o azui. Il faut rappeler qu'il y a 3 ans à la prison, mais quand Makambo est Franck Diomi Ndongala, Azali parmi bateau grâce moko collective, grâce moko collectif il y a ba Congolais belé parce que bakoka ki kotanga te cas par cas par rapport il y a 700 directeurs il y a cabinet président de la République à lobby 700 cas Moussousso et Tinkali donc voilà. L'élo déjà en direct à Kinshasa, Congolais Moussoussou par rapport, il y a grâce présidentielle, il y a président de la République, Aloba qui déjà, lors il y a lancement, il y a 100 jours dans le programme, il y a 100 jours d'urgence à Lansaki. Congolais va s'exprimer dans le micro Nabiso en direct à Kinshasa tout de suite. Bon, depuis président Nabiso Félix Tshisekedi dans le pouvoir, pour l'instant, il y a une promesse à Pessaïbiso. Et bandits ont se réalisé. Tu as promis que les prisonniers politiques bima. Mais jusqu'à présent, à tel au moins que ça la promesse à Pessaïbiso et Koksama. Mais jusqu'à présent, depuis qu'on continue à pouvoir, toujours c'est la Kaka Sala. Jusqu'à présent, ça n'a été le mot. Toujours c'est la Sala quelque chose. Bon. Pour apprendre qui a Zobima, mais il n'est pas encore sorti. Pour ce Moutabimi, alors les canaux TV, Boumona et Kenon Abimi, mais il n'est pas encore sorti. Abiga Abima, Minon Tabima, soit Abimi, ça va. Bon, pour n'en jusqu'à présent, président de la République, depuis à continuer à pouvoir, à salle n'a été le mot. Hein, tous là, à salle. Pour comprendre, Baba 100 jours et coca. Tous là, 100 jours et coca. Tout cela est à Sala. Vous comprenez? À Sala, tout le monde est président de l'absolu de l'effort, Tara et Fachi. Donc, il y a pena donc Batikaï. Tout cela est à Sala, quelque chose. Pour question, tu n'as que pour l'instant, à Sala, mais tous en nous. Tous en nous 100 jours et coquin té. Tout ce qu'il a été en Sala, sauf Monique, non, après une année ou 2 ans qui a salé le côté là, tu peux revendiquer.
mais une année kokina nte, 2 ans kokina nte, donc jamais te ko juger bon. Merci chef. Nga nazomona yango normal parce que après 100 jours il fallait kotalela ye na sima 100 jours soki esimbi te wana tokobanda kodéclarer lokola baprisonnier nini parce que nayebi prisonnier politique eza Diomi Ndongala na Frank Diong, mais namoni ke Frank Diong de moto abimi na sepeli makasi po ke nalingaka Frank Diong makasi po aza libanda po aza combattant ya solo. Ok. Dena yami yango na isengo makasi po tozwi pena chef de l'état ya solo po moto aloba makambo akokisa yango apesaki 10 jours yango okoki babimi yango na isengo makasi toyami yango na isengo makasi po aza combattant pena ya solo pena vrai combattant ye wana Diongo l'héros vivant osepeli makasi. Ok. Peli mingi wana azali moko ya bundelaka mboka batiaki ye na boloko yanko na bokonzi ya Kabila ndenge moko pe na sepeli pona kobima ya ndeko Diomi na ndeko Firmin ya Ngambi nalandaki basango yango te kasi na koliki ya te soki Firmin ya Ngambi bimi engo bapete ndeko Eric Kunda pa bimi po bazali na lingomba moko na sepeli na yango mingi wana bazali ya ngai basusu na kabolaka boloko na bango tanga pe azalaka na ndako wana na sepeli mingi kasi na koyebisa baimboka te wana ezali putulu na lokota efrançais bango la poudre aux yeux putulu oyo Félix akobwaka ya biso na miso mpona kolinga kolakisa biso te aza na bokonzi ya solo nzoka ye bakangi commande basali ye ngando soko okangi ngando ya bomoi basaka boni okangi ye singa na moto okangi na mokila akomi lokola mbanji asali boye ndenge Kabila akangi ye bokonzi eza na maboko na ye te bokonzi eza na maboko ya Kabila tala ndenge bakopatapata na bokonzi yoka ndenge bakomi na mokanda oyo babimisi babi te epai babimisi bato ya boloko batangi mokanda mosusu tata mokonzi ya mboka akosenga basuspendre yoka kamere makambo akokomisa Félix na bango na banyonso bamateur bayebi mosala te basuspendaka ministre balongolaka ye barevokaka ye suspension ezali mesure administrative ezali mpona mosali ya bulamatari oyo babengi fonctionnaire mpona moto aza na kati ya société ministre ali na fonction politique balongolaka ye na mosala to bakotia ye moto mpo talonga mosala basuspendaka ministre te tala bato ndenge bakopatapata na mosala ya bulamatari na kokonza mboka basuspendre ministre omona yango wapi likambo nini ekosalisa kamere mosala mabe bongo kamere soko alongwela ndako akomi kuna na mosala ye makanisi etikaka be na ndako so bokoswala na ye babengi yoka ndako ebengi zela moke ndako ebengi ye makanisi emayaka na palais de la nation te makanisi etikaka na ndako ekobenga aza na ndako abima akewa yango wana ekosalaka ezunguluke nzela akosala mosala bulamatari yali te makanisi ekotikala ndako tala makambo akomosalisa Félix oloba te basuspendre ministre yo mona yango wapi tala makambo toko nayebisi yo bato suspension oso ezali mpona kolongola koleve immunité parlementaire et ministérielle na ye basala bapoursuite suspendaka ministre te basuspendaka ye te la suspension est une mesure conservatoire okosuspendre ministre okosuspendre ye na mikolo boni mobeko nini okoyebisa yo okatela ye mibu mikolo ya suspension eya lokambo lokuta likambo moto ayebi mosala ya bulamatari te makanisi na ndako ye moto na palais de la nation ndako ekobenga ndako ebengi atiki makambo ya bulamatari yake asolo motema be moto okosala ya bulamatari ndeni yango wana
Alors, bongo na makambo oyo taliba mesure lobby poudre aux yeux, mais comment est-ce que comment justifier bino toyo kolobake ezaka poudre na miso alors que abimisi ba ennemi direct to loba bongo nde batumso ennemi direct ya Kabila depuis toujours Kabila abimisa été abimisa Franck Diongo et puis 500 autres Kabila moto ina bato pamba bango babanguna Kabila to bako on a contraire bina yo baka banguna Kabila bato wana Kabila moto aina kabato ayini biso to sali elo côté biso to ebisaka solo mbote papa journaliste komona nga Cédric Kabuya toyambi yango na esengo parce que eza maloba mokonzi soki alobi efongo ekokisama yango nde mokonzi nde asala ya bongo oyo alobi fo esalama lokola alobaki ya prisonnier politique babima babimi tosepelo esali esengo ma makasi vraiment bon eza esengo mingi parce que père wana ndenge aza boye boloko akotaki biso nyonso tokompona ntina te akotaki boloko toyebi biso akotelaki nini oso asali toyebaka te ti lelo likambo père wana akotelaki boloko lokola mokonzi oyebi libération yebi droit yango moni ke asali kaka bimisa ya libela yango abimi na ye donc wana ya problème vraiment oyo esengo etondi vraiment esengo mpona congolais nyonso vraiment. Merci vraiment. C'est makasi par rapport au ya lobaki ils a réalisé ma prisonnier politique de babimi ils a bien makasi parce que les combattants na biso Franck Diongo nanu abimi aza libanda ils a bien makasi to sepe na ngona nde makasi pona makambo oui biso to za ba combattant ya Franck Diongo to sepe makasi parce que akangama na ye na makambo moko boye ko ezake aza inosa bakangi na biso ya quartier donc là est fort akangami na makambo moko ezaki innocent pourquoi pas to sepela faut sepela nango. Merci le président Étienne on a déjà qualité pour notre commission vous allez ba prisonnier politique et jusqu'à ce qu'il a eu pouvoir et moi je peux dire il a juste réalisé promesse soit prometaka que non il faut lutter contre ba prisonnier politique. Donc, le col à l'agaki biso, et non, dans 10 jours, va prisonnier politique, va Kobima. Et tellement qu'il y a une procédure, parce qu'il y a parce qu'il y a des dossiers, et il faut balander là, pour abîmer ça. Donc, nous sommes, je peux dire tout ça, contents, il y a comme on a va prisonnier politique, va abîmer. Et au salaire sous malam, pour abîmer ça, oyo, va dossier na bango, ils en ont tout balander là. Dans la pays libre. Donc je peux dire pour tant que peuple congolais nous a heureux, nous a aussi là parce que Mimi va prisonnier politique. Bon, au Canada nous prenons Diongo tant que nous le peuple congolais, ils ont qui bloquent politique. Mais qui m'a moussou, ils ont qui bon point d'interrogation tout comprendre qu'il y a un côté mais le quoi qui est condamné qui est mais ceux qui va moins qui n'ont pas libéré ça grâce à le président Félix et à celui qui n'ont pas libéré donc tout ça aussi parce qu'il est congolais